yebana Karine Mokondi si balobaka abima rancunière eza na sens na koloba wana ezaka bato o balobaka au moins na vie ndeto za boye au moins succès eza passe na défendre Karine Mokonzi te pour na vie mo boye na tamsu Karine atindela nga ba code te Karine Mokonzi azana mabeni azana malamu mais ngasko na kotala mabe ya Karine te moni lelo ko follow mi de photo yebaka ko follow mi za grand star na mboko soki lelo ko follow mi to yeba ba Zenith eza pour na ko follow mi soki lelo to mona ba beta na ba Bercy eza pour na ko follow mi parce que za guide to mona ba 4 courants donc ko follow mi aza mutukuti ya osana tse lelo ko follow mi so to la nina be mission ba to belé ba no linga te relation ya Karine Mokonzi na ko follow mi pour ba bagitina yebi bon ngande tingana yebi bon bazara vraiment collecté kasi on a lobaté parce que eza bongo eza neti ngapé le double Rolex parce que pona koma lelo na Karine Mokonzi azala pe na Karine Mokonzi te na banzi bino nyonso lusepeli po bumuni ya bino bulingaka mobali ya lulendo na Radi TV na bino bulingaka Radi TV. Allô? Ah, Christelle Bongondo. Ozali moto ya liboso na bengi pona koebisa kubukana te s'abonner na Radi TV kuna okokuta ba émission ah olinga kape mobikisi okomona mobikisi na bilengi na ye ngeli bo s'abonner vraiment bo s'abonner ekoteli bino na banda kugi kama takaka musapi ya pamba pusa na sabone wana opusi odobeki kaka na nda okumona ngonga mupe bimilio odobeki sosi na ngonga mupe na nda mbala moko mubimbuza sabone Chicago kwa lokola makambu babi Radi TV nde makambu lokola Chicago kwa makambu bo sabone na Radi TV nde makambu check ya balobi to sabone chaîne za moko oza posa wala na information nyusu ya Congo kaka chaîne moko botu na nga komo na ngonini Radi TV donc s'abonner pera lomi s'abonner ayi balbi za kuyinda yo nani ozozela nini po zofanda pourquoi bongo chaîne moko eye na nango pe na mopepe nango tala kaka Bosco Bumba akoti makambango babi Radi TV nde solution. Boss Emmanuel ngana lela Boss Emmanuel s'abonner na sengeka tout le monde à s'abonner pour qu'on a ba théâtre bien ba émission bien bagage bien na kaneki bandekala na kaneki Radi TV tala biso kaka boy na Radi TV mama ngai tokena ngo ki pass Radi TV Radi TV bomi Mama eso papa ku mama shiro mama shiro yuligo ya motema vina ngae raja kanga singala kingo atala kimisia nzongela kadia balabi to s'abonner na Radi TV Bon s'abonner awa Radi TV ya Boss Emmanuel awa na Radi TV de makambu Radi TV solution Radi TV ba problème Radi TV ayi no résolution ba nyonso bozo luka donc bo s'abonner po bolo makamba kitoko ya awa nyonso ko luka awa na Radi TV ezali nkela yangane nkela elela moite koseka mingi te po golota ngai na Radi TV place oyo bapesa makambo place oyo bazosopa mafuta tala kaka Boss Emmanuel Janga Samba ayawa vraiment nazoyeba te soki mpona nini yango motema na ngai ezwi nango bashoki
Bonjour fidèles téléspectateurs, il y a Radi TV. Ndenge to yebisa ki bino ke ba désir na bino eza ba ordre pa na biso. Aujourd'hui naza liboso na bino double Rolex. Oh yo yebi ngana yebi to yebi très bien. Double Rolex, bonjour. Ouais, bonjour. Bandeko to balobi chaîne abiso Radi TV, donc chaîne au senti vraiment que ça na makambo, ça na ba faire, donc to linga mingi ko ya na ba chaîne abo senti que vous na côté parce que to comment lelo ki ma ba chaîne be a bengi double Rolex na émission na e marque ba tricage mais vraiment na Radi TV au sentir que makambo za la ya moni vraiment tant bo bengi ça nga double Rolex na ya kate mais na bo senti mikolo to za ka époque ya tanti numéro bo ba mikolo za na makambo na poto balobi mikolo to an époque ya Sylvie Kabeya en tout cas na bosani c'est grand prêtresse mais babi Sylvie Kabeya to na mona Sylvie Kabeya na mona mbala mo pe Nancy Mandengo balobi Nancy Mandeko Choco Frappa Nancy Mandengo mwasi ya taille et puis première fois na mona Nancy Mandengo a rappelé nga bana Israël to ba monétaire promotion moni bato boy fo bazalaka ba mona ba c'est double Rolex biso photo soutenir yo tozana yo donc et puis nazo mona liso sur Serge Mboki la Sadi balobi président bana babola tout. Donc, des fois, c'est beau s'abonner et bien à la chaîne Oyo Babi Radi TV. Bon, ça a décidé. Radi TV, mon bongo, celui qu'on appelle Emmanuel Nzanga Samba, notre boss. Ouais, Emmanuel Nzanga, en tout cas, place à Zapé, boss, n'a pas sopé mbote. Toujours, on a déjà boss, n'a pas maman boss de mon Autriche, venant qui a Syrie, à Zapé, mais n'a pas laissé ça là. Double Rolex, avant tout, santé, nous sommes malades. Ouais, santé ça bien, donc vraiment la résidence toujours, donc t'as déjà double Rolex, ça va déjà bien. Cause là déjà na ba Karine Mokonzi, cause là déjà na ba défoncé, cause là déjà na ba charge, cause là na ba chinois, donc photos à bien parce que biso to za na Karine Mokonzi, donc nous se za na facilité, tu vois. Donc ça muto za na makamuta ngozana yo sentir vraiment que nous se fait za bien. T'as la double Rolex, bana poto na micho ba de oseka, et ça bon c'est Stella Dior, docteur Stella Dior, babi Stella Dior, docteur Christelle Kayanga, Kayanga banini babi deux fois c'est docteur Stella Dior Kayanga, donc deux fois c'est motamiste. Double Rolex tolingi to yeba ozalaka appui ya Karine Mokonzi to pire vie kaka ya Karine Mokonzi. Ouais, double Rolex azana d'abord, double Rolex azana no pire vie ya Karine Mokonzi et puis double Rolex azana moto bana poto ba ebido no rolo ba loba to trop c'est double Rolex donc azana moto o a solo la bien na moto a solo la bien. Donc ça la bon et puis double Rolex ba ebi ki azana journaliste ya makasi o a loba ba vérité parce que nga so moto azana succès na oloba vérité kana succès so mutu azana makambute na oloba veut dire kazana makambute donc on munisco bana poto ba pesa confiance bana ba kete double Rolex vraiment en tout cas yo loba vérité donc nenga na loba vérité nenga pe na bando loba vérité toujours nenga zalaka. Est-ce que nenga yo défendre Karine Mokonzi à tout moment est-ce que y pas ça là on nenga mo na yo nenga yo sala ngwe pa na yo ouais na défendre Karine Mokonzi parce que Karine Mokonzi pas linganga Karine Mokonzi pas côté là à défendre double Rolex parce que ce que obengi Karine Mokonzi wando lo bene maman ma bien double Rolex yeba que so bengi na 6h juste na 6h 1 minute ngana oyeba donc vous comprenez là que ça déjà ba confiance moto zala nango parce que to zala même moral au moins na vie photos à la reconnaissant au moins le lo batu belé ba ebarati ba bula Karine Mokonzi tant mususu azara mabe mais Karine Mokonzi soko vandi na yesu ko approcher et puis soka ndimi yo abiki o pena double Rolex en tout cas aprotaka mutu pena na mutema na et puis alobaka alinga ba hypocrite pour moni lelo bato belé ba comprendre Karine Mokonzi parce que baza ba hypocrite yana mutu musubo so na Karine bien mais na sima atonga raé mutu musuba so na Karine bien moi na sima abetaka masolo na ndenga mabe ya muso Karine alinga bon te mesko ba biso ba Rolex to za na ba Karine Mokonzi bima rancunier pas bato nyoso ouais Karine Mokonzi si balobaka abima rancunière eza na sens na koloba wana ezaka bato o balobaka au moins na vinde toza boye au moins succès za passe au moins mutu to mona ba riet ka jinga baza ba pixel ya Karine Mokonzi ba bima na ba caché na bon to mona ba ser le roi banani mama na mbiaka Hélène Kalema abima na style le moni lelo ko sala combo eza black to moni lelo biso ba double Rolex si lelo bat ba luka biso na ba miso ba yambara biso ba nini parce que to koma ko talama so na talama raté yo chaîne yo Radi TV bo ya tika na résidence bo ba nini ozo ko bati bo yebi ke double parce que na talama parce que lelo si na talama ka eza ba fan o balinga pe Karine Mokonzi ba pesa nga pe confiance ba bi double Rolex a défendre Karine Mokonzi te na buzoba na défendre Karine Mokonzi te pona za mandia na défendre Karine Mokonzi te pona za viemo bo ya sans esprit na
na défendre Karine Mokonzi te pour na vie mo boy na tam su Karine na tindi langa ba code te eza parce que na tala ba bien fait pende to zala na Karine ça réciproque donc on moni tellement azala na bien ya on mona soki ba mission tangi ki mamba Karine Mokonzi ba bengi double Rolex fona ya na loba parce que bana membre na micho ba chinois so ba moni double Rolex ba zappé tout le monde ba bonné ba okota donc il a que ça que parce que na na makambo tu vois on moni lelo mère na ngai na kolo belo mo na vie lelo tozo bosana ba to bela mokili ba mo mona ka ke soki ka ko kanga mina mutu wana ba otaka ba intérêt so ande vie ezano intérêt te vie total net maman na nga Sylvie Kabe ya sangelo mo boy na na sima ndengo parce que ba bi moi sa taille au senti que moi sa confort na sima ndengo na ebitse ko na France wana donc azana makambo pour première fois na mona na sima ndengo a rappeler nga bana Israël ta ba monétaire promise donc eza ba blague te donc eza faut que la reconnaissance na vineti to mona ga lelo ba te belé masana nga Bumba président Bumba ba nini Bosco parce que fula pe bato belé mais le tout le monde a bato belé bazong ça ke ben katiti ah Bosco ça ni meto yebi biso moto to kola biso moto ba ke mayele masana za nango donc eza nango na tina moto Karine Mokonzi azana mabeni azana malamu mais ngasko na kotala mabe ya Karine te so mabe ya Karine ko za ade mais babulamu Karine pe ko za 8 donc funa tala babulamu ne o asala pe trop pour na double Rolex et puis o akota ko sala pas ko pesa ngale lo ba relation bato lo ba junior kabananga okosha bato lo ba polingo to kitoko petai eza ba black te ba maman président Omar donc eza ba relation mo bo ba fait Gauthier mascotte so kutana via no solo bo mona pour la mwina tongo $1000 après mutu su banda bota mana simba $1000 so ba peso $1000 bo moto ko kufa o pika crise o dayo mana mbongo betikal na famille ko za la dernière ba relation muta bongo donc fonga pena lingaye donc chers téléspectateurs bino mo bozoka double Rolex à lobby il y a des fonds à Karine Mokonzi na buzoba te donc na buzoba te double Rolex Tozolanda puis tout le monde on a internet Koffi Olomide a déclaré Karine Mokonzi comme la reine ya internet n'habité est-ce vrai tout est à l'autre ouais merci beaucoup d'abord tout une question moi ça bien parce que dans l'équipe de mission mais au moins on a une mission moi na on a une chance au moins le Koffi Olomide photo yebaka Koffi Olomide as a grand star na mboko so il le Koffi Olomide to yeba Zénith eza pour na Koffi Olomide so qui le to mona ba beta na ba Bercy eza pour na Koffi Olomide parce que za guide to mona ba 4 courants donc Koffi Olomide aza mutukuti ya osana tse le Koffi Olomide so to la nina be mission ba to belé ba no linga te relation ya Karine Mokonzi na Koffi Olomide pour ba yeba gitina vraiment collecté kasi on a lobaté parce que eza bongo eza neti ngapele le double Rolex parce que pona koma le na Karine Mokonzi azala pe na Karine Mokonzi te ngazala na ba pacho erefi nazala ina ba Kenny Piana nazala ina ba te belé mais tant on a moni siko par rapport au yagé par rapport à vitesse ne marambo etambola na internet ba bina que c'est Karine Mokonzi c'est double Rolex soit ça mystique vous allez comprendre séparation ngana pacho erefi ya ngoni mutuli na tout na pe na Karine Mokonzi le tout cela ba relation mutulo kwa Koffi Olomide aza star ya munene tant le déjà que Karine Mokonzi aza le guide et puis Karine Mokonzi aza maman YouTube et puis Karine Mokonzi na minute ngam na peso charge à makambo parce que na yeko confirmer bana to kanga mina yo na yeko comprendre que oza na succès so net nga double Rolex na obo yango pourquoi na robo yango te parce que Koffi Olomide na mboka na biso aza monument donc Koffi Olomide aza mutu monaka donc ba mambo tam su Koffi Olomide moninga double Rolex na moni te parce que aza une expérience mais tant mutu déjà on ndima déjà ce qu'on nga na robo yango pourquoi so nga na ko boya mamba Koffi Olomide lobi donc nga na ko mi jaloux Karine pour neti eza eloko ba fan mingi bazo se poser ba question Koffi Olomide atie Karine Mokonzi na même rang na place abande côté Cindy to ndengini parce que ceux qui ont ndengwana monti que on est ko créer rankine c'est bon moni Koffi Olomide aza star moni lelo Koffi Olomide ti lelo azu Karine atie pembeni parce que Koffi Olomide to mona ba biloko ebele pe bimi ya Koffi Olomide bon mona ki Koffi Olomide azaki non tamor mo boto taper Koffi Olomide ndo beta ba biloko ba ki senzo ratu bazaka pembeni na Koffi Olomide ba ça il a que marketing mais je comprends que Karine Mokonzi azana makambo ozo mo ya omoni ba disque lelo so moni lo ba mise bele ba beta ba musique mona pas abimisa album mona tamsusu 13 vies mutu abimisa album bomona 17 vies album bomona bimi bomona été kamité mona ko kabula ba maman le azana bato bana makambu te ya neti mutu ko double Rolex le so yo signé nga contrat bina sala promotion neti mikolo to kumisa déplique stabilité au senti que jeune on a déplique ayembi en danger et puis nana libanga na ngono senti au senti bina que double Rolex journaliste et patron na libanga parce que yebisanga bato bon na soutenir au senti que déplique nanu ayemba na danger au senti parce que Koffi Olomide comprenait que faut na pesa Karine makam parce que les gens di bato ba osela album ba osela en 2020 c'est ça légende au senti parce que atali ce qu'on a fait sa promotion pas nani na pesa mo manike
mani gaza na pema koloba kobando loba munanga les gens ne veulent pas couper na plateau oh mon atike et ça va risquer pas coffee attends ce que tu fais na personne Karine tant Karine déjà pesi bana membre ba chinois et ba que bisu ba double Rolex tout le temps on ba que bana potent tout ka bosomba disque kamwe bozo zaki ba héritier to mona ba héritier na ba Karine Mokondi to mona bango koko yo ka ba Karine kolobela bango lelo za sous ba héritier te comme ba déplique c'est bon moni nga loba po nga loba to ba boaki yo na zelano eza kutu pona bongo te moni nga na loba makambo o ezo salama omoni lelo to moni ba bina filé lelo bina filé rien à dire bien filé za na makambo ozoko pa memo kesa na ngola faut qu'on dime ba jeune le ba innocent bito mona ba innocent ba ningisi mikili pourquoi ba bino bobeta makambo kala mamba kala ba vanda kuna ba takala ba zala kuna parce que na loba makambo e mona na oezo salama tu vois da yo tangela ba kombo moko be menga na obeta masolo ya kilelo neto mona ba bina filé ba na makambo ba innocent bi ba na makambo ozoko point et puis Karine Mokonza na makambo double Rolex na makambo parce que yo betela masolo ba nani double Rolex c'est que yo bo héritier yo héritier mais ce qu'on a makambo yo beta asi makombo héritier bimi ande oh kasi foto yebi baba ba journaliste bon créer ba polémique te ya na lobi ce que kombo ya héritier a webimi ndengene to beta masolo ya Koffi Olomide Quadraco Aman, grand prêtre, lever les gens, papa papouche. Tara combo to baxele papa papouche. Tala niveau. Koffi Olomide. Non, ngana lobi bongo parce que to landi ba Karine Mokondi, ba pemeni na beritier, ba pemeni ba maestro Fabro, ba zaki na bango trop to mona bango to mona Karine Mokondi na ba clip maestro. Pour le lot comme minka côté du côté ba Inosbi, ba déplique pomba. Bon, mon vie est bon, vie est niveau. Moi, j'attends dans le lobby déplique pomba parce que na respectant nos leaders, parce que as leader moi doit respecter ba journaliste. Au moins, le bas au cas c'est belé to comment éviter pour anini, mais au cas c'est belé comment on au senti leader a beaucoup respecter journaliste était. Au second point, net nga mutu ko double Rolex na éviter leader mo te na kino na ko kenda gangelanga. Ponga be na gangela. Ozongo pa ponga na yuma ti ngaza te lokoba journaliste msu akenda va kota rep fa bando bondela de oyebi ngate to kolanga na otenga na double Rolex ozongo pa ngaso muto solanga bien to keno bien pour naza sa complexe na banga mutu te puna lianga na ndakwa leader mo ta lo banga mona na ndaku na kanganga photo na olia na zate donc ce que yo tant on a le déplique parce que nous on a pomba to kena na rep no senti que street a respecter ba musicien a respecter ba artiste a respecter ba journaliste yango moni peut to soutenir pomba leader. Et ça, c'est que nous avons dit pomba di que peut-être nous avons ranké na moto bien mis ça moto et ça a biso to linga place ba opesa so valeur et anet inde to zapena Karine toto so na tongo ati a double tala bobo ah ba wana check on na page photo na mona nini da babi nini les défenseurs de Karine Mokonzi donc on sentit que les défenseurs na minute ça na makambo parce que mona batu bazala les défenseurs baza bata mayele o mona ba junior da baza wana ba Nicolas Mokonzi baza na ba Armand Mokonzi baza na ba Barezi ozo comprendre ni ba nini ba batu baze belé ba fille belé pe baza na sentit que ba basi kitoko ozo comprendre chose moi c'est kitoko so to linga to sala ba street mo batu mo bo di ba oza pe na Karine faut baza pe batu miton yo momoni Karine abika za sa ranking aligné sur ba problème te a ko soutenir musicien tout so ba bilo wana tout o Karine a commis le lot tam se zape ba conseil na besoin de to pesa que Karine faut changer au moins na vie faut boza na six oza mutu mo jazani Coca-Cola au comparant na Mirinda tala niveau comme nango et puis Karine yo fout la dana mon fleurer ça c'est mutu mo ba lobano avant na soki wapi banini kutu tam su ta dress ni salate donc c'est comme niveau na donc moni yo mutu mo to mo boule ba Beyoncé to mo boule ba Jay-Z to mo boule ba te bele parce que yo mo kota ba vraiment banini donc on a dit que les mots arrête ayoka anga pe vie autant ya omoni lelo to mona lelo na Koffi Olomide takas parce que esubino wapi et puis monsieur ba komo lobaki alonga na okesa Koffi yo na okesa Koffi olobi ko longo wapi bangaja wapi osinya contrat lelo mutu so komo kota na okesa batuka bo miso ba tu courage mama na koti enga na beta na wengi wega yebi ota ozo mama wega yebi yote ya net biso na équipe nationale manino ba msuba kumsa Karine yebi ba mota ezaka la mugi na tonga bano ba ba ya obeto mkomsu pona Karine Mokonzi ba vimbiso be Karine ana poto komo benge de tantine le code de retard déjà que mama ndeti nga pena na obanga na nga parce que debi Karine Mokonzi azane na bato juste pour un temps so razana mutu x tant Rolanda ozana mutu y tant na ozana mutu z est-ce que na Koffi mama faut tala no ba niveau bato ngote Koffi Olomide azago ya na bato musu cha Koffi asala émission na Koffi Olomide
basé belé ba journaliste belé nga azwa chance na kutana kofi na shebibi na pachu RFI ba osala interview na pachu RFI ponga lo ba solo nga za jeune mo kutu mo dimi ba ni se wana ka yibika mama kamne to banda panga azwa chance na poser kofi ba question ozoko point parce que na dans mon esprit nga za mutu kuta complexe nga to za nani to tellement ta fati président de la république soit terminé na poser ba question parce que na na yebi musala na nga na banga eloko te nga zo ba chance na poser ba te bele ba wera son nga na kutana premier wera son ba bika oya kinité na aéroport anjila obi manga na ba kotisi na nenga systématique wana na beauté image na yebi ke beauté image na poto yebi image yebi double Rolex ba boloba nga na bimela wera mama bonjour wera son nani na ba lelo vraiment wera son to kutana na émission na biso ba nini na beauté image vraiment soni yan soni ba biki kima ki meto comprendre to yebo affaire ngo za yeno nene na cha wera miko mais wera ouais musique ouais on a tala kuna be mission ouais yo vibrer wana makambo na c'est bon ouais osoko pa donc eza déjà ba bilo mo to zalaka nango déjà ya omoni pe lelo nzamba zo sunga to okena biso bien sans complexe sans kobanga sans makambo bango ne babanga biso parce que to beta ba pola ba yo kate mais ba rejoindra film pour to kotikela bon tate yu mazati so ba lobi biso lobi omete bango basilita l'actualité za teza mais zo tambola eloko zo tambola mo mingi ba lobi boza ba ingrat héritier mbino na poto bofutie monnaie de sens ngana yo ki bongo na ebité ya lokuta tout est solo c'est toza ben ingrat moni mutu to sala musala ni fa mérité elle est double Rolex pendi na lobela le mo Karine na défendre Karine ba tu pas Karine ba benga ngati moi pe mutu mo benga neti mikolo ba to benga appel mo boy na to za prêtre mo benga tati kayumbu mo na poto ko sa te poza na bana poto belé baza ba lukuta o sa na te mais tati kayumbu benga pena na Suède abi double Rolex kena western na linga fort Karine ngo lobela Karine parce que na santa na ton yo lobela mama Karine na santa pena ke message comme que nous attend moi dessin yebisa ko dessin wana na futi palette parce que résidence pour foutre la palabre faut d'abord 250 ba $300 ce qu'on a musalaka onga na salaka ozongo boy tant on foutre ya ba lupango boy de za blaite de za ki na considérer musala na le na vindenge to za boy na vinde to za boy photo yeba musala to sala le to lo ba ki to za ba star to ba star faut za place bien star ya te place ma kelele ba est-ce que moi te ki ozana ki mbango me yo kaneti to na ma campagne donc mona ki makele ya te donc calme donc mutu fa raisonner donc to za sko bato ba idara biso po ba yebi ke balinga pe Karine donc to za la reconnaissance est-ce qu'on ne bato ba idanga pe pour na Karine mo konti sko lobi na ona beba na Karine so na obeba ne asalinga neni lo ba ke Karine alingi na te ba biba double Rolex kotanga su kombola ngati wana mukile moni benda ke te double mais est-ce que tant que to za la bien trop parce que bato belé ce ko ba pesa wenga bato belé ba tshela nga ba mbongo bato belé ba benga na ba mikili ba tshela nga ba la ba $500 ba $1000 muta benga na États-Unis ba sema ya Miriam Mokonze bime yinda na Karinga muta benga na pota tshela nga $1000 est-ce yebisa nga $1000 eza muke so na mutu na sans esprit na ko pe na baki $1000 na ndofi mais sala nga nini ata na fingi Karine azaka Karine ata na boy Karine ata na ndimi azaka Karine donc ça na vito za la pressé na loba na français il y a viva et devient c'est le décès d'être à chacun de nous au moni dessin na biso eza maboranza mais biso ba double Rolex vina biso to sala ba tuma beti ngao lingane muta sala nga mabe ya moni ba petit belé lelo Karine na boakisa bango bakoma ba shege au mona mutu musubu tentira bien te na kutana petit mo bakomo akomi konini ko belela bakar na bandal wana na mola selemba poani mazalaka na équipe nationale poani trop pressé t'as la place basuki double Rolex pardon petit ngo to belela ba na mola wana nani ouais na rolo bakutu kombo tse banini parce que par rapport à âge moninga double Rolex na mutu na tanga komba mutu na TVT parce que na banga otanga komba mutu te po ba okangisanga mais na banga komba mutu parce que na mona ko inciter mutu ko finga mutu na TV za na propreté parce que na za bien éduqué na mutu na tanga na masamba taka na zo 98% ezanga depo ko ka 100 niveau félicitations masa na Arsi Luvuladi obabi Luvudila Arsi Luvuladi maître tigre d'Angola na Paris masa na mwana poto a to sola makambo ke tigre ya poto tigre na poto wana masa na Arsi Luvuladi mavudila Arsi Mavudila maître tigre d'Angola babi na kata Paris wana salenga bena 20 jours na appel na WhatsApp masa na tigre benga double Rolex na otala be mission na ebiske participer idéologie ngabi bon tigre to ebisa ibino ke zara déjà na 10 pour nga kala mingi tse na obeta 7 wana ndenge zalaka par rapport donc vie il faut la reconnaissance ta yo ndenge ça na chaîne na bino no lobi Radi TV il faut que ça na logique na yo sala musala no bi oza mwasi kitoko o mona mibali pe ya bien ba o ya meko ko zwa ba ventirete ponde
nde ba mono na TV bozana batu misu bazana ba vantere o ba mbuya bino na ba WhatsApp ba nini donc faut ça bango arrête donc mobali so lingo fa yakin ozo comprendre ayakin amoni famille asololi et puis ba baleza teke tinela mutaka la po le bino ba journaliste comment na ngaka ke tamsu ba bengo na mobala poto tamsu code ba nini ozi mo sandesa alors comment tika mutaka la donc c'est pas bien bino boza ba petite sœur na biso boya sima photo pesa bino ba idéologie parce que biso toyebi makambo ndenge tambula donc c'est ça et lo kana ngana lo ba bongo donc est-ce que beaucoup ba double relais de chité na biso doni toyeba parce que ça droit ya Karine Mokondi dozo ba ni projet nini Karine azana ngo Karine okende wapi donc ba projet ya Karine Mokondi eza nini ouais Karine Mokondi déjà ba betaki bo mona vie na biso ko follow me de yemo lo ba déjà na ba vidéo boka ki fallait bima les 6 mais à pousser on nous parce que par rapport à parce que le 6 novembre déjà les défenseurs ba charge biso tout au coup en force wana parce que to eza anniversaire ya Karine Mokondi la baronne biso tout au coup double Rolex à opposer ba charge à opposer ba chinois opposer ba nani bana membre tout dans rozala wana pina no milieu parce que mon ba biso to ada ba professionnel tant on ye wana ba opesa nga charge à makambo na okende na ngondenge ezala parce que biso to ba to ba autorité ezala ba charge ezala ba chinois ezala bana membre ezala ba les défenseurs de Karine Mokondi Nicolas fondateur à Saline Mikolo to bi ke bango tout ba soutenir Karine et ça la bien parce que moni Karine aza star le lot moni ba ndeko na biso ba keni pena to bi si bango jour un pas anniversaire ba tinda ba caméra na bango ba manike ba tinda ba caméra na bango ba ser na biso ba kisenzo ba tinda ba caméra na bango fabrica sa tinda caméra na e ba zo image wana anniversaire parce que mutu to alia na mutu ka Karine pour le lo ba chaîne na bino tout so ko che komba Karine te chaîne no et tala mate so le lo Karine so ba funda ba tuna censé ou bien funda na messe YouTube pour nga so na le ka YouTube mais c'est Preston to so la déjà na anglais ozo pas so so na avoir sur farce sur des gros des caquettes ba kangi comme na bino ba ni ba bloquer ba chaîne etika kata misat etika chaîne na double Rolex moi to tika na chez Mokonzi et puis to tika na chaîne na ser na Sylvie Kabea donc on a teke bolé la force comme bilo wala tout ko sala ngote parce que chômage est contre na mboka po misale za na mboka te fati beto leta zo bongisa bolé ata na komba Karine muke po ça la bien donc c'est ça wana ezalaki bongo double Rolex bo nakansi boyoki double Rolex à faire comprendre bino qui est réellement Karine Mokondi double Rolex de commune na suka mot de la fin et ça nini mot de la fin déjà na peut ça bon retour avec nanga Willy Moucheni code mboka parce que vaisseau a komi nga déjà na yeba déjà double Rolex malgré ba tebele ba o ba pire peta Willy Moucheni biso déjà ba double Rolex déjà tozala ki wana et puis na ozala sutaka par semaine okene défaut na zoaki déjà lundi et puis na ozala sous jeudi donc il a ça dire que wana ve nanga ya Willy Moucheni code mondial mutaleki azate parce que ve wana donc le ba charge azo ba charge à artiste belé donc akabula raté et ça sera déjà bien nzambe fa pambolé et puis na mona Stella Dior ba bi Stella Dior docteur Stella Dior des fois c'est na personne moté doli mukuma masa nanga lidi marti fuma moi ça leki jibé pena na tenti talaka moi ça leki jibé pena na tenti Jolivent nsamba moi ça leki basi tout na Bordeaux tala ba niveau ba tunga na boaka et puis nazo mona lisusu ba lobby Tigre d'Angola Arsi babi Arsi masalanga maître Tigre d'Angola na Paris wana donc GDG zabe puis masalanga Jason Temo pona nini yango motema na ngai enzu na ngo ba shock bose na ngai Emmanuel Janga Samba yokanga surprise na zolela na Katarari TV bose fula ngai ndenge igwa fula kabango to sabone masive mbana Rari TV mama Cordon Bosco